Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Shalom, famille Libota, bonsoir, bonjour la Chine, bonjour les Péchalove, on est ensemble, je vous aime. Voilà. Bandeko, n'aloba toujours que lorsque tu yaka, c'est parce que ma kambo jali. Depuis artiste Nabiso Akufaki Jani Fai, ba ma kambo bimaki belé. Tozoe basiko na minute oyo, la personne oyo, la brine à s'attacher naie ou encore à keko kosenga peut-être ceux qui aident, je sais pas moi trop. Il y a que non azananga mbunae eza ndeko na biso ya moi si soit disant ami bengi journaliste biso to yebaki na makambo politique mais à côté siko na makambo batea ya ba comédien alors et ça li que na kombo soki ya meta bijou metelo moi bongo oui ye muto so soutenir la brine na minute oyo akina ipe ko rendre ye visite photo ona chi wana bozomona eza le mercredi hein eza ki le mercredi le mardi mercredi entre mercredi na mardi nde akendaki ko rendre la brine visite après visite na ye to mona ki ayaki ko sala vidéo moko ya koloba a lancé message et pas 2 minutes ya ko kebisa 2 minutes que non amata avion na aéroport ya Njilité pour ceux qui amati kuna bakokanga ye alors alobaki ebele jusqu'à tel point elle avait même cité les noms elle a rappelé 2 minutes ya kolobaki non tu te souviens encore kuya tango ya owelela ko kino bimana mwasi ya bato batiaka yo mbeli na mukongo bika na liwa et elle avait cité les noms de la personne c'était ce qui Rachou Ngoma et na salaki analyse nango awa bandeko je crois le lendemain nango na salaki analyse ya kolobaki non comment est-ce que soi-disant journaliste okoya ozoya ko attaquer 2 minutes ozo cité pe kombo oyo biso ti lelo toyebaka te nani asala 2 minutes bongo alors communauté toyeba te vu que akendaki pa la brine vu que la brine abandaki sous kolinga Jani abandaki kolinga la brine nani 2 minutes te parce que 2 minutes azaki petit à Jani et 2 minutes abandaki ko telemela Jani abandaki kolinga Jani azonga na ndako ya la brine te et alors la brine ye na ngambune na batu tout o ba ko telemela mobali na ou encore papa bana na ye que non a libéré ndako wana zonga kuna te ye abandaki ko komisa bango ba ennemi na ye et nani bijou meta lorsque ke kuna ba solo la ki ka ndenge ezalaka causerie soki la brine yebisa ki nini ye ko bimaka ko zonga boye e komi mbwakela telemeli nani 2 minutes et tout. Je crois dans l'analyse nanga na lobaki comment est-ce que akoki ko citer kombo ya Rachou Ngoma na lobi pe que non c'est-à-dire que nani 2 minutes nenga zawana soki pa yebaki mutu ango te oyo achaye mbeli occasion yango to yebi siko na communauté congolaise to yebi mutu oyo achia 2 minutes mbeli parce que c'était la mort et voilà ce soir 2 minutes à l'équisikoyo à ça peut sortie médiatique je crois bande qu'on a ça qui bino que tant que artiste comédien ba ko bima pona ko ya na yango zo benganga
tant que non taxi sorry appelle mon kotaki voilà vu que artiste comédien balakaki que non bakosa la sortie médiatique après avoir kokunda ndeko na bango et voilà tozomona bazobima du jour au jour tozomona ba artiste bazobima ba artiste mingi ya diaspora bango nde mutu asaki nini bavandaki na jani na poto. Alors se fait-il que non 2 minutes à salipe sortie médiatique nae à lobby oh il faut ko loba à lobby très bien bandeko bolanda 2 minutes à lobby que non ba suspectaka kezalaka yerashu mutu asala nini asala eloko wana ya kocha 2 minutes mbeli na mukongo mais le monsieur il avait nié andimaka te bozolanda makambo kuna tozokende bandeko. Donc le monsieur andimaka te ba suspectaka yerashu ngoma na ke non ye mutu asali 2 minutes bongo et 2 minutes à lobby que non Dieu merci parce que hier à Shungoma andimate yango eza preuve ya ndenge ye meta nani bijou meta abimi aye peza ko confirmer na vidéo yango ndenge ya lobi azo zwango azo kine ko fongolisa caisse. Je crois lorsque na sala ki émission ana awa il y a eu des gens au bakomela kinga ya koloba que 2 minutes a fongola caisse na likambu oyo a fongola dossier biso to bingango caisse. Il y a afongola dossier na parquet balandela parce que c'était la mort on ezaki eza assassin et 2 minutes après si bijou meta merci pour la confirmation oyo ye a lobby bande bozo mona makambo ona lobaka ke non lorsque tozo bimaka to ba biloko mususu ya koloba analyse nanga on a sala qui fort possible 2 minutes à l'andaki yango parce que na fongola qui penza poké na niveau parce que j'étais la seule la première peut-être na salle là qui yango analyse ya koloba ke non secret ebimi ya munene mutu o to bandako mutu o to bandako yeba te ke non nani mutu to bandako luka pardon to yeba nani ya sala 2 minutes bongo bande yombe na minute 2 minutes azate total donc pota on eza ebandi na mukongo ebandi na kingo awa na sa kingo awa ti likolo avant kokoma na ba bassin na biso pour ne pas koloba makambo mususu awa bozolanda pota wana ezaki vraiment mulai donc ba pasola epenza elobi mi bijou meta lobi ke non otikala soki impuissant okoma soki so ipendeli botala makambo siko 2 minutes neti ngai BBC je vais appuyer na président Mimi a salela yango parce que président Mimi a lobi ke non kaka ndenge ya confirmer parce que ba salaka ba enquête ba suspectaka le monsieur mais le monsieur aniaka. Alors pour na 2 minutes ba sungiye ndenge azozonga poto et puis alaki pe bijou meta ke non akomata kaka na njili akokita na Charles de Gaulle makamba okatisa na braza ezate il a son document bozomona ba makambo susu bino nde boko baby sa réputation ou bien bo baby sa pe image ya fachi donc pas été ozonga to sana biso kaka analyse ozaki non na makambo politique oyo kokota na makambo ba comédien o taliban ndeko oya basi na mona tandeko moko wa mwasi ate abeteli o maboko na ba oyo kuta peut-être ba lobela ka makambo ba artiste comédien. Bref, le problème c'est quoi 2 minutes après Sinzambe ne merci ya koloba ke non enfin a découvert muto alinga ko bomaye. C'est un assassin. Bandeko, moni ana mboka na biso ta Afrique du Sud. Eza kes moko munene la personne a oki osala boloko. Bandeko bo bena na nubili bo moni munoko o eloba mingi. Parfois les gens bakanisa ke non soko zoloba mingi ndo za mayele. Non. Omoni ko loba mingi eza pe lisumu ko ya ko loba mingi ano ko ya ko loba eloko moko boye. Obuki pe lisumu. La preuve ane ke tala ndenge ozo ya ko lobo ozo pe ko confirmer rachungoma obimana mwasi ya rachungoma na lobaki yango na bibandeko est-ce que oki ko loba ba biloko bongo atanga soki ba pesinga matière na loba kutu te na ko citer kutu ko mutu te. Alors tout ça elango ba analyse penza comme ça ba doit apprendre à pe ndenge ya ko sala ya tango ba sala ba sortie médiatique ata bozana ba monopole akoloba boye ba biloko akoloba. Je ne pense pas que non rachou wana peut-être na mwasi na ye ba sepela ki na eloko sala ki je ne pense pas. Parce que bah mati miniature mobile ya mati miniature moi si peut photo luka pe na moi c'est bon moi c'est pour na respect à ça biso lo monter mais bah tout oh bah vivre na bango bah vivre bah ebi que non peut-être moi c'est ngonde oyo bon mona makambo ngo
mutu abiki na liwa bino boza na poto boyebi ke no mutu wana déjà nde na minute bandeko nani Janifa ya linga ndalanda ta 2 minutes parce que nani 2 minutes et c'était la mort bandeko na mona pota wana kutu nazali nazata na chaîne na BBC ote wana pe YouTube lelo ndenge komi penza boete to baneka kolanda ngo tala boyebi nzambe na bomoi si babomaki mutu. Et voilà, lelo secret ye kobima. 2 minutes pour nae apesi nzambe ne merci ya koloba ke non, le monsieur ba suspecta ka ye aboyaka andimaka te alobaki c'était pas lui. Confirmation yango yo 2 minutes pa laki bijou meta. Ya koloba ke non c'est bon, na ozonga poto préparer ta 2000 avocats. Bon mona munoko eloba mingi. Attends, ozo ya ko pointer 2 minutes, ozo ko pointer 2 minutes par rapport à quoi? Ce qui Jani azalaki mabe, c'est bon. Ba comédien baza mabe, c'est bon. Sunga siko la brine ndenge ya bien. Bota la kaka na peu de temps, soit disant bolingi bo soutenir la brine. Mais tande makamango ezo lingo baluka de 6 à 9, de 9 à 6. Nga nazo mona te loko moko te ya koloba ke non. Oso soutenir la brine. Il faut bima oya ko banda ko citer ba kombo batu ndenge ndeko bima ki aya ko citer ba kombo batu. Peut-être ceux qui 2 minutes à tenir dans ba parole na ye. Peut-être ceux qui 2 minutes à simbi penza alobi que non non sala ngo penza. Je pense que non la dame à côté ya ma a ko sila mapé. Mutu moko na otaki kosala analyse moko awa na lobi ke non to moni basali nzambe ba uti ko nganda ku ya la brine batu mususu ba moni yango aventure batu mususu ba benginga mutu moko boya benginga lobi mama BBC tozala kananu batu tango basali nzambe ba kei ko sambela la brine bon ezape kaka eloko mona fongoli kaka parenthèse parce que masolo ngo to lobezaka ya bango ndeko moko nda benginga après ekotala émission na nga wana abi mama BBC sikoyo basali nzambe wana tango ba osambela la brine toboite parce que à la fin des comptes il fallait ka basambela ye est-ce que basali nzambe wana balandi mokili balandi communauté ndenge telemi ndenge balobi pona la brine na ba histoire à la brine ngabi na yebite parce que ceux qui vraiment basali nzambe bazana besoin ya que non moi so loboko nzambe za likolo na ye baza batu moko il faut basolana la brine pe que non aluka terrain d'attente na famille ya mobali wana bonga na lobi non alobi pe loko moko boiza vraiment vrai hein? Tant que basali nzambe boya bolobele te que non to sambelo eko sila boye non parce que la parole de Dieu ezo senga biso ya komikiti ça. Ya parce que il faut ça lango pour la protection bana nae parce que bana na bazana makila ba chani bozolanda bandeko c'est au moins ça ngabi nani ndeko abengi ngabi omoni ka neto sala ba émission bandeko tozoka pe ba pela ma BBC place no lobaki bien mais tala no omoni te que no boy effectivement parce que na mentionnaki yango te na analyse na nga ya koloba est-ce que basali nzambe wana basololi na la brine ya koloba ke non aluka terrain d'attente moko boy parce que na minute azoluka il faut kimi ekota na vie na ye komi kitisa na famille ya papa bana na ye pour na protection ya bana na ye biso tosali ka analyse tosali émission ce qui ekokwela bango et ça ils a fait bien alors ce to koloba tozonga na émission na biso et ça qui que enfin 2 minutes à sa sortie médiatique to bana oser la sortie médiatique il y a 2 minutes et 2 minutes à epeko répondre meta bijou meta na ba dire nae ya que non akomata na Charles de Gaulle te et akomata na amatana njilité akatsaki ne komata na Charles de Gaulle akino matana Brazza pardon comme pour dire que non ye bijou meta azana ba puissance azana makasi à partir anjili balia ye 2 minutes siko nga nazo tuna ye auche pas la brine Kouta et pas la brine. Sorry la grande famille. Yo outi et pas la brine.
La brine a fait son rapport, moko yo po yemba la moko bandi ko attaquer. Yango ndeko mususu pa benga kinga après ko ça analyse à 2 jours passés. Abisinga maman BBC. Moi je crois peut-être que no ye bijou metawana azalaka déjà na rankine na 2 minutes mais alingia dousola peut-être na sima makambuya la brine. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oko dousola ndeni. Oko dousola ndenge nini. Vina no tala nanu Yaya Nathalie la brine Nathalie 2 minutes mais journaliste na biso aza déjà aza mo mukolo. Et ça passe, et ça vraiment passe. Bref, c'était au moins ça pour nous vraiment bino tamoulaïté naika juste pour nako solo la lisusu na ba abonné nanga ya koloba ke non enfin 2 minutes abimi à répondre ya koloba ke non o ndeko mwasi alobi ke non amata na njili te ya confirmer ke non akomata na njili akokende na braza te lokola kitaki na njili akomatela pe kaka na njili. Alors lokola ye ayepe kopesa kombo ko confirmer bien que non eza rachungo mamutu acha embeli na mukongo. Alors c'est une bonne chose pour na ye. Eza avantage pas nae parce que babanda ko luka mutuango très longtemps bazwa été ba suspectaka les messieurs mais les messieurs andimakate aniaka parce que mboka ya mikili eza kana ba bon na okolo baneti ata awa eza vraiment caisse loba peut-être ba makamba bongo na Congo ba olandela ngote na poto ata awa ba olandela parce que aza assassin aza mobomi. Alors 2 minutes na moment na pe basala ki investigation bazwa te batatona nani rachungo mais andimaka te. Alors 2 minutes azo ki ne ko lamusa dossier mais na boye bisanga na bilobela oyoyo. Mais président Mimi pour nanga na ko préféré au salango pour été abiso ba kroni foati ba kroni mama ba journaliste soit disant été abiso sala yango penza bote ya biso na bilobela. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Je vous aime beaucoup. Famille Libota, ba Shalom, la Chine, on est ensemble, les Péchalov, on est ensemble avec vous. Tokutani prochainement, nazoel susuna analyse nangaya Maxi Bondoé. Voilà, je vous aime bien. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.